Faire asalelaka plus conseil ya bakoko, asalelaka plus conseil ya bakoutumier, asalelaka plus conseil ya batu oyo basalaka na nzila Congo. Olandi neti bandeko na biso mususu bazokende ko pesa privilège na kisa bapaya, bazondo pesa privilège na bonzambe ya bapaya. Mais faire so otali concert na ye oyo ya Stade des Martyrs a sollicitaki ba homme spirituel, a sola ki na ba chef coutumier so otali ndeko soki matariki ba la kendaka kuna tout ça azaki donc akende ko représenter biso place wana. Mais en dehors de ça, azali na posa ya kisa bapaya te po kisa bapaya yango zo komisa bandeko na biso ya bamise bapede, kisa bapaya yango zo diminuer batu bambula. Omoni ke mutu moko papa nzambe otika na 35 ans na ya vie oke ko luka kisa bapaya bazio 20 ans otika na 15 ans. Ils ont $1. Vous avez $1. Yango yo. Na gumbi. Na kotisi yango na kati. Yango. Na koti yango na kati. Na kangi. Tiroir nanga. Bakaka. Beno mugelo mbaka ina beno kepesaka munu mbongo ya dibuta munu ya famille munu muna tsatu na kati ya tiroir yayi tinta le tita kaka de kanka tita le tita kaka de kaka tita le kaka de kaka Simba 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 voilà, vision wana ezalaki déjà parce que na talaki ligne na ye alingi bokoko na ye aza mukongo et puis aza soki teke umbu donc balingi bokoko mingi balingi kise bapaya te na monga papa oyo niyo ba concert niyo so bokanga date lelo eza na concert moko te faire gola akotika la kobeta tandis que azaka na bokoko na ye ekotika la kosala mpiaka eza te ndia bapaya bakoluka ye bato libanda bakoya awa na Congo po ba yakuta na ye preuve neke so tali na ceux qui francophones nani artiste moko ya poto ayaki ko lukaye na kati ndako na ye bayeba nite ma yaki ko lukaye ndenge pe toto mona ndeko na biso Charlotte ozo sala vidéo awa ke asepeli na voix asepeli na technique vocale donc suka nango ba sala featuring. Mundele akofuka mela mutu mwindo exemple nango ekobandi pa epa ya musicien oyo pas à faire et pas à faire rigoler na succès et puis vie à 10 ans après 10 ans parfois a comme bembe après 10 ans parfois a resuka mabe pour qui ça va pas suka ka mutu mabe ba kufa ba mort subite bato ba maji blanche wana à part mort subite ba mususu ba limo kana bakati bandako olandanga bato mususu o mona o kisa tata moko limo na kati ndako boye ba tout ça kenda musala zonga te ezali kisa bapaya o biso to benga magie blanche na magie rouge c'est très dangereux magie noire o nga envoyer na selaka yango za na condition te. Global Télévision, Trésor Moscou, en tout cas, on a la fan qui a Global Télévision. On a reçu maintenant, nous allons merci.
Balandia Global Télévision avec Yemoro Trésor. Merci vraiment, merci. Et Talara, tant qu'on a été mis dans l'eau, grâce à ton travail et puis merci encore. Ah, merci à vous, abonnés Nyonso, Balingaka, Global Moscou, Naemoro Trésor, on a apprécié Botessi Kazali. En tout cas, Bokolanda émission na ba chaîne presque belé lelo na embeli bino maître envoyé à zappé moko ya ba maître o ya soutenir ka faire gola ni kaborumi na papa Hervé moto ya Yambo. En tout cas, minga kolobezate actualité reste dominée par faire gola outagi bongo abetagi bongo na UNG Arena na Belgique bomonaki plein sold out et salamaki tina suka ba balabaki achaki ba rideau mais totali pena image ezaki impact na idéologie to moni pe bongo faire gola auti ko sala voyage bongo na Lubumbashi auti ko beta na Igo Cash bongo zaki championnat na foot na biso komaki na fin to moni bongo faire gola ninga betaki nenge ba yambake na Lubumbashi une forte mobilisation ezalaki na nenge ya deux fois te en tout cas to komeka Kosola Makambo, Nyosona, maître envoyé d'abord, bonjour. Bonjour, papa journaliste. Bonne santé. Santé, ça va vraiment. Fraîchement de Dubaï. Ah, merci beaucoup. Ah ouais. Maître Bozara peut même faire, Bozoza na ba vision, Bozo voyager, Bozala Makambo ya danger. Ah oui, parce que Balobi, Muntu Oyo apesaka bozui ya bokoko, Muntu Oyo apesaka ba grand ministère lumière, donc il faut yépe azana na bozui, azana mosolo abima, asala ba voyage amona ba mboka ya ndenge na ndenge quoi. Parlons un peu de l'actualité, faire gola beta ibona ING, soldat de Salemaki. Olobaki yango déjà depuis kala que soldat ko salema na concert à faire vision na le rozo ki yango atake mettre le olobaki ba nimaki te o satana ke be ko beta pensa. Non, parce que pourquoi nga mingi na kotaka makambo ya faire nga na kotaka mambo ya faire te pour faire apesa ngambongo na kotaka mambo ya faire te pour ceux qui faire zondeni ou soit nga na komi muzogi ndondeni non nga na maître na za muta faire te na za maître mais na talaka mbisa landaka sika ma ezo chola omoni ngai na za mwana bokoko na za mwana oyo bakoko batinda na mokili oyo faire asalelaka plus conseil ya bakoko asalelaka plus conseil ya bakutimier asalelaka plus conseil ya batu oyo basalaka na nzila Congo Olandi neti bandeko na biso mususu bazokende ko pesa privilège na kisa bapaya bazondo pesa privilège na bonzambe ya bapaya mais faire so otali concert na ye oyo ya stade des martyrs a sollicitaki ba homme spirituel a sola kina ba chef coutumier so otali ndeko soki mataliki bala kendaka kuna tout ça azaki donc akende ko représenter biso place wana mais en dehors de ça azali na posa ya kisa bapaya te po kisa bapaya yango zo komisa bandeko na biso ya ba mise ba pede kisa bapaya yango zo diminuer batu bambula omoni ke mutu moko papa nzambe otika na 35 ans na ya vie oke ko luka kisa bapaya bazio 20 ans otika na 15 ans yango zo mona ba mise belé ba yemba liwa na bango ndelo. Oh, neti mabele tobokela kasoyi yango bana ngana maboko ambanda te okoba mokolo na kokufa kake kobeta kake pebe eza kisi ya bapaya donc yango tobengaka magie blanche parce que na magie rouge kuna ndeza ba sacrifice humain kuna ndeza batu fo bakufa makila fo etanga mais na magie blanche eza homosexualité ba condition nango homosexualité et puis diminution ya ko vivre donc ozindambu ya vie na yo opesi na yo
na ba condition wana po ozo oyo zoluka nzoka na bokoko na nzila Kongo ezaka bongo te Olandi na bokoko na nzila Kongo ezalaka bongo te sur Olandi mettre envoyé numéro d'affiché plus 243 89 25 28 728 plus 243 vision là où j'ai la plus 243 89 25 28 728 plus encore plus 243 89 25 28 728 so bengi numéro wana okuta mettre envoyé sebe moeza ndekonabiso ingénieur asunga biso tele biso yango eza l'affiché numéro wana po bandeko bazana ba promis par-ci par-là na monde libanda mboka na kati ya mboka bana posa aide euta na nzela bokoko na bango bokoko ezali na bokoko ezali na main d'œuvre te bokoko ezali na pourcentage te bokoko ezali gratuit ezali kaka so sombi biloko na yo ya musala osombi ba makayamanti osombi banzete osombi biloko oyo ezali pona traitement na yo osombi biloko oyo ezali pona nkodia na yo osombi biloko oyo ezali pona eloko nyonso oyo ozoluka vision wana d'abord ozwaki yango wapi ke faire gola kosala soldat voilà vision wana ezalaki déjà parce que natalaki ligne na ye alingi bokoko na ye aza mukongo et puis aza soki teke umbu donc balingi bokoko mingi balingi kise bapaya te na monga papa oyo niyo ba concert niyo so bokanga date lelo eza na concert moko te faire gola akotika la kobeta tandis que azakaka na bokoko na ye ekotika la kosala mpiaka eza te nyonso bonotondaka kaka omoni ndenge na mesana koyebisa yo ke faire gola kotondisa kotonisa ezotondaka ti suka liwa na ye soki atengami nzela te azaka na droiture o azolanda bokoko na ye alanda bato mosusu teke o 10 ans akufa lobi mpona 10 ans na ye non alanda kaka droiture na ye ka azotambola nango vi na ye kozala molai et puis nyonso oyo eza mpona mosala na ye kozala na réussite totale koloba nini na profession Denis apesaki koloba ke parmi bamusicien minene oyo baza mibale oyo biso tozoyebaka eza d'abord Ferré et puis na fali moko na bango akokokisa 50 ata kasi muntu oyo azosela kisa bapayesi akokisa 50 ata nani mais omoni nga awa nayeki kotanga bakomona bango vuma te mais n'explique bino ke Ferré azolanda mingi bokoko ndeko mosusu wana ye kisi ne eza nango ya bapaya aza na bakisi ya ba magie blanche ye moko pe akataki délai ya vie na ye na banzembo tobeta awa alobaki 10 ans na suka 10 ans donc 10 ans azali kaka na succès et puis vie à 10 ans après 10 ans parfois akome bembe après 10 ans parfois akosuka mabe pokisa bapaya esukisaka mutu mabe bakufaka bamort subite bato ba magie blanche wana à part mort subite bamosusu balimwaka na bakati ya bandako olandanga bato mosusu oyo omonaka okisa tata moko alimwa na kati ya ndako boyebaka tu soki akenda mosala azonga te ezali kisa bapaya oyo biso tobengaka magie blanche na magie rouge c'est très dangereux magie noire oyo nga envoye nasalelaka yango eza na condition te esengaka tata te mama te makila te condition te sauf achat matériel spirituel na yo Olandi donc c'est un peu ça bon. Faire gola oti bongo na Lubumbashi to monaki bongo na konta iligo cash les championnats na biso yote ko sila oto bandoko benga bongo lina foot lelo faire gola kendaki pe ba ndenge ba yambaki makasi na Lubumbashi yo atake maître spirituel dimension faire azokoma nango to s'attendre sous nani dimension ndeko azokoma nango ezali dimension moko akokoma parmi ba numéro 1 mboka oyo ya kowelisa te ya okende koluka bato ye moko te bato nde ya bapaya bakoluka ye bato libanda bakoya awa na Congo po baya kutana na ye preuve ndenge so tali na soki francophone nani artiste moko ya poto ayaki koluka ye na kati ya ndako na ye bayebani te mayaki koluka ye ndenge pe totomona ndeko na biso Charlotte azosala video awa
que asepeli na voix, asepeli na technique vocale, donc suka nango ba sala featuring bato minene pe ya libanda lokola ba États-Unis lokola ba wapi bakoya koluka yi bakokita bakongunzama na makolo ya ndeko na biso Monsieur Ferregola ndenge prophétie oyo Simon Kimbangu lobaki mundele akofuka mela mutu mwindo exemple nango ekobandi pa musicien oyo pas à faire et pas à faire rigoler mundele akofuka mela mutu mwindo exemple banaka pas faire oui parce que preuve na pesi des exemples ndeko na biso wana mususu ye moko akenda kolanda ba musicien akeluka bango basala ba featuring akeluka bango po basala ba vidéo ba pesa bambote mais faire rigoler luka bango te bango ba yaka nde epa na ye so tali mwana mwasi wana mundele na yebi kombo na ete tango ba ki francophonie ayaki kokoluka ye na ndaku na ye kutu et puis nde bakebeta soki adresse arena wana moi mwasi wana ayaki comme invité to moni pe ke nzembo o to bimisa ya français na yebi titre na ngote ma to bimisa ya français awa Charlotte a sali vidéo neti a commis na posa ko sala collaboration na faire donc Simon Kimbangu lobaye ke mundele akofuka mela mutu mwindo e bandi exemple na ngwe bandi pa faire go yango zo lakisa ke azamo na nzila Congo yango zo lakisa ke azamo na bokoko faire oui to mona ki bongo Martin Bankole ko sala déclaration ko lobake fali a invité ka epanaye a kenaki mais après fallait comme ça qu'il kozwa Martin Bankole lokola propriété privée na ye a ko sola susuna ba mission musute l'air yé approcher faire gola et Martin Bankole aza boxeur na biso et créer ki mo le mo ya bien te le fallait pas bloquer mais na kotala nyo suwana état que grand boxeur na biso ya Congo place ni toko placer faire ninga akomi trop approché na Martin Bankole ah omoni mwinda atotiango na se ambetu ebima kaka donc faire gola za gola mwinda donc quel que soit yo mutu oyo oyibi mwinda ok na ngombango oketiango na sambetu et l'accès oza na sambetu parce que faire gola za mwinda soki ndeko oya boxer a poussé pemene na faire c'est que aluki nzela malamu fallait amonyango mabe ezalaka bongo batu bazaka na kisa bapaya bazaka trop méchant et puis bazaka na haine ya makasi vous comprenez donc c'est un peu ça ok merci maître envoyé Dr. Lucas Koto bana domaine na yo ça est la magie noire ou magie rouge ngai na sala la magie noire ezali magie suprême ezali magie ya liboso oyo ebandaki mokili mindele tango bayaki na 1874 na Mbanza Congo bakanga mwana le roi Nzinga Nkuvu 1874 bakanga mwana le roi Nzinga Nkuvu bamema ye na poto batortira ye po ayekwisa bango kibonzambe na biso na sima torture mwana ayekwisa bango kibonzambe na biso bango bazo yango ba multiplier yango na bandenga mabe bakabola yango basala magie rouge na kati basala magie noire na kati pardon magie blanche na kati bazui batie ba condition mabe batie ki PD na kati ya magie blanche oh batie ki lesbienne na kati ya magie blanche bato bele basala ka ba ki PD ba PD mi bazaka magie rouge ba yebite ke ezali kisi ya papa ba yebite ke ezali ba fra ezali ba flammation bato musu basango inconscient mais nzoka ezali ba biloko o mundele amemi pona ko gagner ba âme Holandi ok bazui bambula no badimnie ya moni ba misebele ba yemba ba liwana bango ba poto wana ba kenda ba chanza ba donner ba bosana ki bokoko na bango za plus fort Holanda mais soki ke ozana yo na bokoko na yo omona ke vi na yo ekozala ti na place nzamba tshela ki yo otika mokili presete otika mokili na tana yo okokola obota bakoko no pe bakobota bakokololo voilà mutuma to abenga bina tu na yo par rapport ya mbongo ya Nkodia code ezali Nkodia ezali richesse
spirituelle. Pardon, encore des alliés, richesse familiale. Ezalara est fournie par la spiritualité. Donc, richesse familiale, mais elle est fournie par spiritualité. Libota nyonso na kati ya monde oyo bazali na bozo bokoko na bango. Hollanda preuve aneke so taliba arabe bango nyonso presque bazali kaka na mwa ba mouvement. Preuve aneke religion na bango islamique au mona ke bachaka mabonza te me ba tonga bandako minene. Européen. Alors bisope awa na Congo so taliba Congo ebele na Gombe wana mona wana ba Congo batonga bandako minene place wana. Preuve aneke tuna mutu oyo nyonso ayebi papa Kinduelo Mukongo atonga bandako minene wana. Baledia bato bele ezali bozia bokoko richesse familiale. À part biso ba Congo ezana bandande Hollanda. À part biso en Afrique, ezali lisusu na ba West africain, o biso to bengaka bandingari. Ateka café tout ba mer, asombi so mbanda. Ateka montre atonga ba 4-5 niveaux. Ezali kisité, ezali bozu ya bokoko, ezali kibokoko na bango, ba tango en pratique ndezo pesa misala bo. Mais biso bokoko koma kindoki, ki ya dikibeni. Bokoko za kindoki te. Bokoko ezali kibonzambe. Bokoko ezali vie. Bokoko yango simbaka mutu po balobi l'homme sans spiritualité azali mort vivant. Donc ozali mutu ozo vivre donc oza mutu akokufa na kati ya bato bomoi. Hollandi. Voilà, maître Voyo au traitera ming maladie. Na traitera plus de 74 maladies. Et pardon, na traitera plus de 704 maladies. Ezali ebele. Bamba suwana, bamion, bakiste, appendicite, bamba banzoko, nzoto basi solo, moi c'est zobotate, nzoto mbale télématé, so bengi met envoyé, nzoto naki mbale hotel makaka na banzete na makasa bokoko. Numéro nangeza plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728. Mais base nanga ezali nkodia nazali donc nazali spécialiste dans nkodia mais natraitaka tous les maladies. Ça rappelle porte-monnaie. Porte-monnaie du bonheur non magique. Porte-monnaie du bonheur est non magique parce que bato mususu parfois ozana posa opesa enkodi ekoya parfois na kiloazo parfois mo ekeko mo boye po tsango na tanda kuna parfois na bana na mwasi moi akuma na ndako ezate esengaka osombisi porte-monnaie ozuka kan code ya famille na bango o activer et bandi ko produire na vase d'honneur na ye oyo ezali porte-monnaie na ye ezali valise na ye ezali o nyonso ezali eloko na ye alingi production na ye et salamelaka Hollandi. Mais nyonso wana pour porte-monnaie na yo ezala activer il faut penser na code na yo parce que un code ezelo la source porte-monnaie ezelo la océan mais océan ezali na source na yango place et utaki. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Okay. Merci beaucoup, maître envoyé. Tout le monde qui tourne d'accord chité. Et là on est le logo ça peuple congolais nyoso balandio na ba plateforme peu bazola na télévision web ça peuple congolais. Ba o nyoso balandinga y maître envoyé. Nazali mwana na bino nazali ndeko na bino nazali mwana oyo nazali basé na bokoko na ngai. O nyoso azali blessé, o ngana benga blessé de guerre. Akendaki quelque part akutai na fomette akutai na charlatan asele musala na yete oye alingaki benga mettre envoyer singaka mutu mbongo te mettre envoyer som saka mutu biloko na ya bokoko osombi yango na servir yo so na sele musala na yo omoni ke mettre envoyer selinga musala nanga na benga mettre envoyer na remixer ye ne fiske na coca na fanta et puis na mai na kosenga merci mettre envoyer 50 € parce que ngamoko déjà nazana bozu ya bokoko nanga yango tout monde nazo voyager na ok ba poto na ke par-ci par là
na bozwa bokoko nanga eno ya bato oyo azoya kutu ko senga lisungi ya bakoko na ye na nzela nanga donc ngai naza kutu na bozwa bokoko nanga preuve neke na bimisaka mbongo par-ci par-là naza po eza bozwa bokoko nanga ata awa pe nako bimisa pe mbongo ya bokoko nanga Total kasi. c'est bon opesa ngai eloko wana pe bouteille na kati omoni na kati pesanga babonga mike wana yango ya oyo eza ba $1 eza ba $1 yango oyo eza ba $1 yango oyo na gumbi na kotisi yango na kati yango na koti yango na kati na kangi tiroir nanga bakaka beno mugelo mbaka ina beno kepesaka munu mbongo ya dibuta munu ya famille munu muna tsatu na kati ya tiroir yayi tinta de tita kaka de kanka tita de tita kaka de kaka tita de kaka de kaka Simba 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 et puis na lettre oyo eye bakoko nanga batindelinga ezali yanga o lettre nanga bakoko batindelinga makambo nanga eza awa na kati ya lettre oyo donc bakomelinga nga mona na bango yango wana ono so mbongo opena mbongo kwa mbongo zaka ba bloc voilà rien à dire dollar pe yango yo européen nyonso yaka mbala sima ata wa livre sterling ebimela yo passer message bobi passer message ouais bino nyonso bozolanda nga libanda mboka pe na kati ya mboka o nyonso ayebiki abetaka baloto oyo ezali lokola ba Paris Sport bilo mwa bongo ba winner ba Paris Foot soki oza na posa olia million bien mettre envoyer le numéro de plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 so bien mettre envoyer le numéro wana est affiché mambo nyonso ikozala normal makambo susu parfois tolobi awate maladie songolo obelaka vous avez un problème songolo o ezali spirituel so bengi mettre envoyer un numéro est affiché wana ou va mettre envoyer vous avez na posa ya un code ya libota na yo vous avez na posa eya na forme en code ya te eya na forme en kuto zoa kako ndonga lekwako donc ezali adage bakoko batika nkuto zoa kako ndonga lekwako c'est saki ya muto liboma ezanga keloko na kati te Holandi donc nkutu wana yango ezali porte-monnaie du bonheur montant nyonso lingi eza 100 000 $20 000 30 000 10 000 50 000 nyonso olingi benga mettre envoyer un numéro d'affiché et puis na dicter yango lisusu plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 26 pardon plus 243 89 25 28 728 numéro ya mettre envoyer yango. OK, merci beaucoup maître envoyé. Moi mbote zali. Ngai na pesaka nanga mbote te. Ba oyo nyonso bazali déjà ba affilié na temple nanga.
place bozali na pesi bino bambote bino ba o déjà bo contacter mettre envoyer bozo ba solution ba vie na bino place boza bozo talanga boyebi moyen tanga ba komo na bino ezate na pesi bino bambote bino ba o nan bo contacter mettre envoyer te bozuli ba ko ya kolanda global Moscou, Ismaël Télévision. Voilà, ma chaîne TV, voilà. Kitoka Mboka donc bozuli bagwa Rolandanga na ma chaîne Oyo. Bo contacter na numéro affiché plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 numéro na ngai ngwana boko li sungi na problème na bino nyonso nzamo bakoko aza na bino et puis bakoko obaza na bino à travers ngai mettre envoyer bwa bunchili bankulu bama ingeta matono. Merci. En tout cas ngana na libanga oboka te merci mingi na mettre Gimso zo pesa biso ba image ya kitoko elengi ya moyen te merci mingi na Trésor Moscou donc Global Moscou na pesi bino mbote Ismaël Télévision na pesi bino mbogo Ndoki TV na pesi bino mbote bino tu quoi bino tu na pesi bino mbote bye et ciao suite à la prochaine. Global Télévision Trésor Moscou on va vraiment fan de la Global Télévision on a aussi maintenant merci. Global Télévision avec Yemoro Trésor. Merci vraiment, merci. Et grâce à ton travail et puis merci encore.